Salut Nababone nyonso ya Dasa Temo TV, soyez tous le bienvenu dans notre émission. Si la Bissalo elle est là, awezana mariage ndeko na biso, mwana mama Olange, frère pasteur Guy Olange, autrement dit David Olange, na mariage civil na ye. Yeyo awa si la Bissalo azana fête ya mariage. Ndenge ka bozo mona atondisa mine sengo na mariage ya David Olangi. Aussi la kenda ba mariage te bomone mariage en dehors ya comédie. Donc ezaki penza kitoko ba nouvelle ya star na bino yango wana le 26 azalaki na mariage. Donc abonnez-vous massivement, beau partager ba vidéo na biso toko mababa kuko ebele na kati ya plateforme na biso tokende liboso kalate SB azo kota film ya sika bozala branché et connecté bokozwa ba film bokozwa ba nouveauté ya sika. Donc kaka ndenge tolobaka tozali te mpona kolobaka kaka ba droit de réponse ma toza po tosala promotion ya star na biso. Donc boya ebele bokoma ba abonné ebele bo partageaka bo pesa ba opinion na bino kombo nyonso linga babenga mam sitika na message na commentaire.